Merci beaucoup maman tolingi toyeba lisusu totali na internet parce que lelo mutu nyonso tu aza borné aza connecté na kilelo ndenge olobaki totali toyoki ke lokola yo lobi oza na protestant toyoki ke protestant église oyo ya ba CBFC pe bakomi kondima kobalisa ba homosexuel olobi nini mama? Merci maman Natacha. Protestant mutu azo gérer siko l'église protestante nyonso na RDC eza révérend Bokundo Abolikabe André Gédéon oyo topesa mbote. Papa na bonzambe aza nango akoki jamais kondima ba mariage oyo eza biblique te eza pe légal te na l'état congolais. Babalisa bato na beglize oyo azali lokola père aza lokola pasteur des pasteurs baki kobalisa homosexuel. C'est faux et archi faux. Etikali kosalama te na église moko te ni na CBC ni na Sebeko ni na CPK ni na beglise protestante nyonso totikali jamais komona mariage ya ba homosexuel. L'église protestante exact en tout cas. Bato balobi bongo sont des gens oyo baja à diable. Balingi ko dépeupler église protestante pour ba peupler l'église na bango ezali ba fausse église. C'est une fausse information, c'est pas vrai. Ok, merci beaucoup maman Tolandi bandeko balandi ya maman Lorraine Bala TV to bo se déranger te bo za na bino kimia ba o nyonso baza na église ya protestant vraiment maman confirmé biso ke iza maramba lokuta. Maman Tolini toyeba bandeko baza peut-être baza bouleversé bazo comprendre te révérend pasteur bato balingi bayeba différence eza nini révérend pasteur na pasteur. Okoki ko expliquer biso lokola yo oza na kati ya église ya CBFC. Merci papa, maman Natacha, pardon. Révérend pasteur na pasteur eza na différence. Un pasteur nde na ute koloba ezali moto oyo azwi appel et pas biso eza te so ozwi appel obandi maman ko exercer ministère non. Okoya na appel na on église. Église atali comportement na yo atali vie chrétienne na yo andimi okende pastoral. Soko komi na théologie otangi pendant 5 ans osilisi nde obimi pasteur. Pasteur ba affecté na moko ya l'église. Obandi ko travailler ti 5 ans lisusu. Et ça mbula combien? 10 ans. Église sikoyo ekokomela bakonzi hiérarchie. Papa, biso tomoni précisément, révérend Bokundo, biso tomoni ke moto boye babongi balata ba zambala na bango lokola ba révérend pasteur. Totindi na district eke na région eke na secrétaire général batali bino bandimi ko consacrer bino. Mais pose à la consacrer aux 8 formations. Au sali travail na oluki un sujet au commis au rédigé travail na yo oye na travail na yo devant bakambi baene na yo na ministère au défendre ngo ba poser ba question si au défendre et après bokoti retraite bosambeli na bango elongo sima boleki na consécration. Et voilà les étapes. Il y a grandement la différence entre un pasteur et un révérend pasteur. Merci maman. Donc mutu asali azui 10 ans na nyo sote na ba formation na nyo sote donc yende pasteur soki to lo babongo mutu azui nini azui ba formation na nyo sote ndengo lobi ko kende université tout ça yende kozala révérend donc o asali ba biloko na nyo sote yende pasteur. Te, pose à la pasteur, faut tanga 5 ans. Otangi 5 ans, obimi pasteur. Église nde confirmé yo tindio classe. Oye kolie obimi pasteur. Si kopo comme un révérend pasteur, il te faut encore 5 ans ya musala. Osali sous pendant 5 ans, nde o défendre travail na o ko rédiger.
balekisi yo na retraite ya brisement après okomi révérend pasteur. Merci beaucoup, maman. J'espère que bandeko balandi bo comprendre où ezali différence entre révérend pasteur na pasteur. Mama ebisi biso tozolobela awa église protestant CBFC po ye aza na kati kuna nde yango tozolobela ndenge bango basala na musala. Mama tongi toyeba lisusu tokomela biso ko chite na kati ya Bible toza na badon. Don ya prophétie ezali, don ya parler à langue ezali, ya parole de connaissance ezali, mais don nini particulier o nzamba tia na kati na yo soki tokoki koyeba mama. Maman Natacha so simbi badon et comme moi compliqué. Bon, don ya prophétie, prophète azana pour ko édifier église pe pour na loba mambo ya lobby. Même église kakate akoko kende pe totangi na Bible tomoni ba Eli azokendo défier roi. Tokoki kozwa prophétie nga na oluka ba prophète pour na guerre est to sa nini umeli penza. Voilà. Bazoloba te bazela mukolo esila obiso nzamba yebisaki biso c'est le moment. Boloba siko nini yango to sa po guerre esila. Bon, pour na parler à langue Bible lobby, motazo parler à langue pour na ko s'édifier. Na chambre et omoko soki komi en public faut qu'il y ait un interprète. Na kati ministère na nga na moni yango muta parla langue na chinois, interprète azana interpréter pendant 2-3 heures ou 4 heures. Papa ya waza témoin. To monango donc et ça makabongo. Bon pona biso be évangéliste tozana ba don moko eratakate. So nzamba bengi yo a établir yo a kopesa yo don ya guérison miracle. Pourquoi? Parce que comme pas mutu osambeli abiki andimela Yesu. Akopesa odo ya parole de connaissance et ana batu musu bada motema makasi ya sala likambo me azokoka ko avouer te po sambela bien. Mais don ane ko servir yo o sonde ye po zwi ye ta musu po pesi ye maloba o etuti ye na likambo asalaki abongoli mutema andimi Yesu. Eza na likabo mosusu erataka te pa évangéliste eza don ya parole. Soko ebi koloba maloba ya nzambe te okokoka kosimba mutema mutu te po aya. Yango ezali makabo misato oyo nzambe azosunga biso na yango pona kosalela. Merci. Merci beaucoup maman, vraiment tokomi na suka, mot de la fin pour na émission na biso soko kokoza nango. Na sepe na émission mingi eza émission moko kitoko o ezozongisa biso na nzela pe losambo na biso nzamba pambola mama Lorraine Mbala pe balandi nyonso ya chaîne oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Moi 2 personnes oyo okoyi ko sepela kopesa mbote. Église à Victoire mbote na bino. Et pasteur Florentin na papa yao baza bato oyo bavandisi biso ya maloba nzambe nzamba pambola bango pe akanisela bango. Merci beaucoup. Merci beaucoup na balandi nyonso ya mama Lorraine Mbala. Toyoki biso moko servant de l'Éternel mama Micheline Kitere ndenge alobeli biso. Ye aza ko exercer ministère lokola évangéliste toyoki pe to comprendre nini oyo ya ebisi biso. Merci na kosuki se émission na biso na koloba na balandi nyonso ya mama Lorraine Mbala to s'abonner vraiment massivement to aimer to partager et kozala malamu mingi. Merci lisusu na bandeko nyonso tout oyo balandi biso de part et d'autre nzambe vraiment apambola bino pona kosuki sa na kopesa mbote na libota na nzambe nyonso pe na pesi mbote na église na ngai na pesi mbote na ba femme sage nyonso. Merci beaucoup.